devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ici pendant très longtemps. Avant de bande émission Nabiso, donc vraiment tous allez ko pesa ba vœu na bateau nyoso tout balandaka 5 minutes, donc vraiment santé, surtout santé mutu éprimé. Le yebara qui a tous en mbongo soki santé za bien te mbongo no ba oliango pa bato mususu. Boyebi année 2021 to bungisi bato ebele, to bungisi bato ebele ebele boyebara ke nzamba azali nzamba azalaka parce que mutu ozalaki ne kaka boye omona kei atabo leli atabo sali ndenge nini akozonga te atabo lobi bo leli putain bongotike na cimetière mutu akotika la phase na ekuna azate bozonga. Donc yango wana na mukili, il faut même pas qu'on se prendre la tête. Donc on a bien abattu, donc vraiment kolinga ba makamte parce que vie est à mukuse, il faut vraiment profiter de la vie. Vie est à mukuse. Bomuni asuka donc def azalaki bien keka ba kufi. Donc ça vraiment mawana passe na motema. Donc vraiment bateau nyoso tout balanda parce que soki na tangi ba kombo na rokoko tanga ba kombo bateau nyoso touté. Donc vraiment ba meilleur vœu na bino. Donc vraiment tous nos meilleurs vœux, donc surtout santé ezala malamu vraiment 5 minutes avec César Ngadi ezali première émission na biso et année 2022. Donc Nzambepe to tondi parce que bombi biso tina 2022 parce que bato belé ndenge na baika batiki biso 2022 émission à Liboso yango wana. C'est la raison pour laquelle les lots tous allez ko banda émission Openza na sujet kaka moko sujet oyo na kati émission oyo tous allez ko adresser ngo directement na président de la République na biso. Président de la République na biso azali mwana ya Nzambe première fois na kati ya Congo na biso président yé penza donc apesi mboka na biso na maboko ya Nzambe. Mona président donc ndenge bozo mona na président donc Noël elekaki wana olie a lekango donc exiki Noël so bonne année a lekango na ba feti a sali veiller pona ko sambela pona Congo. Bomoni ndenge azobina botala ba papa tombola tombola na mboka Congo tombola tombola na 2021 tombola tombola pendant janvier tu décembre Zamba mboka Congo tomboli Yesu tomboli na 2021 yo mobimba janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, na décembre. Yesu tombama, Yesu tombama, Yesu tombama. Rabo sheke menderebe sete. Quelqu'un peut lever Jésus. La sainteté, tu es le Dieu qui se bat qu'on veut honorer Jésus. Seigneur, nous respirons. La Bible dit de Jésus, le Dieu qui est présent, qui se donne. Yes,
bien-aimés, nous la musique mais sans de contre-temps, tempo, donc vraiment président Nabuso Nzamba Kobate là-haut parce que moi Nzambe donc Maman Denise Nyakero Nzamba Kobate là-haut parce que mon kumba wana bozui bokele nango tina suka biso tozana confiance que ekosimba. Donc émission à lelo ezali vraiment message au tozali nango président de la République Fachi Beton. Donc vraiment sikoyo ezali tempenza au côté sa stratégie donc dans le baga au côté célibatoire un esprit à la musique parce que politique ezali masolo ya kosakanate au monaki tango zo pesa discours ya état de la nation ozalaki na mutute ba compte à rendre ya mboka na biso ezali yo mutu ko pesa ngo ba kotuna yo soki marché malamu na yo kaka ba kolba yo soki marché te ozayo yangwana na tika ba message mon amour équipe nationale les a qualifiés nani to aucun mondial peut-être quel des matchs dans le but grâce à président de la République. Ah pourquoi ozoko saka fachi na makamuna bino ezala ya foot non ceux qui ndeko ke na stade présent heureusement que yo so aucun stade Léopard et Pola raté ceux qui ndeko ke na stade to Pola ke ngoza la faute à fachi siko Léopard gagné ah ça ni grâce à fachi donc bato amité mama beba lingi ndeko wana te meza ndeko wana. Donc, il y a un président de la République qui a un message. Message au Tozanango, Tolingi Penza, président de la République, que Sokolana nous, donc bateau yo, baza pembeni, bazo sale l'autre de Yomolobaki, donc l'homme à la place qu'il faut. Donc bateau baza pembeni, bazo sale l'autre côté, balongwana ba pembe parce que bateau bele baza. Bato IDPS belé bazali donc bavandi bazozela pe ba masolo mususu bato pe ya atape ya IDPS te ba congolais pe misusu bazali penza pe donc vraiment ba opérationnel tout de suite au penza bazana ba compétence bazali pe ba kokipe ko sala masolo ya mboka na ndenge malamu parce que il faut pas qu'on se voie la face, il faut pas qu'on fasse la fine bouche parce que entourage na yo président de la République et belé bazawana donc baza penza ko sala ko aider yote parce que déjà mutu so kaza pembe na yo président de la République Fachi Beton so kaza fa kwa e baraki a koza pembe na yo mais tozali ko mona yo za président de la République mutu sala kanyo soute président et puis face à une équipe moka bien président de la République na suka kam totala mama solo donc azo pesa ba idolo a hôtel masolo mais il faut batu ba yele ba masolo bien. Mais ceux qui président de la République bateau baza pembeni na yo bazo yelu ba masolo bien te donc président de la République keba bazo simbiso yombo keba ba ko simbiso yombo keba ba ko simbiso touche yoza mwana la musique kino timba ba ko kiko le kayo na esprit te batu bazali ebele to boyite président de la République et bandeli yo obosa na batu na hote jamais yo obosa na batu na yo ozuma kam le temps aux makambo donc yebara ke lelonga so nazali awa nazuma solo na robosana et dino image panza sangwa Congo te na robosana Willy Kunda te na robosana Dilondole te donc ezali équipe mais tant aux solo aux équipe aux parce que donc ezali ba promesse électorale donc aux bato bundaki na bango tango memi bango ba contre-temps bato na ba comment yolo ba contre-temps il faut tcha bango nganda. Il faut nganda parce que comme yo ba contre-temps yo so salaki ba masolo ke na ndenge ke marque ke donc amasa zu ou bien de quoi zu ou bien mutu na biso azui donc il faut pe biso pe to sala na kati mouvement pour to sala masolo. Vous savez déjà que vous lagi si bango ke au respecter masolo o lobaki
Mais tant que bâton va le contre-temps, bâton va ça boulotter. Donc c'est pas la peine base à la pembe na yo. Tout le monde en France. Macron, pourquoi comme président de la République, n'a dit petit net Macron, donc na âge net, moi na moukenet Macron, donc abimi, donc pas un parti politique, donc mystique, à Saliango, donc à Boubou, pas Macron, donc comme président de la République, n'a dit Bérou, Bobi Béouacha qui est poids en France, Béouacha, Macron, poids, mais tant que comme qui est pessimistique, Béouacha qui obligé de démissionner à Kende, est-ce que Béouacha a les sous? Bayrou a tchaki Macron poids tant que poids politique ezali donc dona au tinga poids ngapena au poids Bayrou tout souka Bayrou azali li sous-souté donc politique ezali marque wana et puis baka batu musuba ko yana pe donc esprit pesa donc esprit mystique tout le monde a premier ministre Macron Macron est premier ministre, Moro Bavandi, donc à Monique, donc oh premier ministre ça net ma marque Moro étouffement. Donc il y a le but 90 à l'air na ba départemental sur la nationale au Joana comme beta ba masola ba marque monsieur ba ba comment ça la marque ba inae. Oh Macron timbela chita sima. Alongo la premier ministre on a bon premier ministre à Tiwana. Et ça kokana wa liboso leki mais atali siko e ko masola ba stratégie. Net siko 2023 ezali pembeni comme si quoi stratégie pour battre une stratégie exacte mutu musu azama yela kokoma mais soki comme les kamba loba a ko loba te mutu musu donc ayebo loba mais soki comme les kamba kokoma koma te donc il faut yeba siko stratégie oyo place oyo et on a président de la République biso tozali awa ndé tozali awa toza simana yo donc yebaka kendenge za boy donc biso toza simana yo tozaka simana yo. Donc, si tu as dit que il faut tout le parce que biso tout ça simana yo. Entourage. So tu vas dire que tanga ba combo, au club wa tangi ba combo ba tumso tangite. Donc tout le lot to tanga ba combo te. Ba conseiller belé. Ba ministre mususu, ba makambe belé le lot to tanga ba combo te mais ce qui est continuer ba la sima to tanga penza ba combo. To ti ba conseiller penza ba to a confiance. Conseiller au Penza donc bazo sala et le comme côté donc tout temps ba combo parce que le président de la République yo yakiwana ozali na ba boule oyo memela mboka donc bato baza pembeni na yo il faut baza na ba même boule que yo so baza na ba boule qui fa quoi ezana tinate de so baza na ba boule moko boy bazo boule so ba marque ni yango donc ezali na tinate parce que donc yebaka que deuxième mandat donc yango ba masolo oyo nyoso tout oloni oloni yango eko bima mais siko ceux qui bazo aider ba makambe belé pe biso to ko lobaka nyoso tuté makambe belé batu ba yebi ba olandanga ba yebi ke donc vraiment zo simba total président de la République okei na ba kasai kuna to moni banzela abo banzela ngoka kasiko te banini mais to zo mona ba misala musuzu zo ke minute bino mo bota ndenge car président Dinio le yo moko constater que ndenge ni banzela ezali. Mais yo mo po yebi ki donc tant ozonga na kin donc bato musu penza il faut donc ba sauter parce que ba makambo yo ozate que il faut kende ko découvrir ba makambo place tout zo kende non donc bato baza pembe non il faut ba aider yo ceux qui bazo aider yo te place na bango ezali wana te donc et comme makambo siko ba stratégie mutu tout aza grand stratège te. Et comme ma solo la stratégie 2023 zoya donc yeba ke to ko manquer en auto to bi de que 2023 to liango siko il faut mutu azala tanga zo kende donc candidat mususu azate kaka yo donc bato ba contre premier meeting zala ki bon bato ba bundaki na ngai bazalaki bato na nga bandakala na ko tika bango to bato confiance mais tango yo pesi mutu na confiance mutu na zo zong solo confiance te football présenté la grande beta ba Weston no pointé ya longo na nzela donc parce que azo sala eloko moko te donc vraiment lelo ezala qui vraiment il faut to beta ka c'était to beta ka c'était na makamoma donc président de la République donc ezali solo sous ta sentiment ezali solo sous ya mawate donc et comme ma sola stratégie pour 2023 et vanda penza kitoko donc avant de continuer to marquer pause na biso publicité nte boyeka Kodia Simo ezali société oyo et sali penza to ebité Kodia Simo sala su ndenge nini po penza mututu congolais toi comme propriétaire ya bandaku na ba norme moko international na kini
Kodia Simo Zosala tout donc surtout diaspora tant Zozonga Kina Zanaki Bobana et Morapema. Offre ezali boyebi donc tokoti na janvier ezati le 3 awa offre il y a 400 bosala tout bolongola ngo boyebi ke banda coupé etikali soki sur ceux qui sanda kuana bazoli soki etikali soki ba 7 soki ba combien donc banda ko komina suka ngo sila parce que tant ba clôturer ah wana faut bozila ba mwanda bozila ba sita mwanda donc ya maluku ekomi déjà banda ko ekomi au vidéo kutu il y a 3 pièces wana il y a 2 chambres wana ezaku tout etikali ka banda ko wana ba misusa minene na ba nini donc bobuka na te ki di bakolo donc 2023 bo s'est décidé bo si ça masolo parce que tant que ça abu pia donc histoire aurait commencé donc vraiment bo sala tout ko dia simuza masolo o penza ke bana mboka ba se retrouver boyebi pe donc na 2022 aka salon de coiffure moko ka na kata Paris El Binto na Saint-Denis El Binto totinda rabino kuna parce que kuna pe ezaka esprit pe kaka ya fachi béton esprit pe ya ba grand masolo donc kepe kuna donc masolo kitoko eza penza ba professionnel parce que lukate o kende fait ngo bala OK na ba salon musomo na ba peso apprenti ya baby selon TV au côté donc Bogar bimi vilain à la raté donc son côté vilain faut bima Bogar na kata salon donc toujours recommandé bino salon donc El Bito nakati ya Saint-Denis et puis Bobo Sanate Sepela TV donc décodeur o ya bana mboka donc spécificité nango ezali donc yango eza déjà mukie kaka ya pamba te mais yango okuyi ko memango esika to lingo kende ozo voyager memi yango oti au commu ozaka na besoin câble HDMI na courant na internet otali yango donc yeba ke goût ya congolais ka muto bula yango ezali solo ya bana mboka donc Sepela TV mikolo ya bo mona pesa na osala bino ngai mo pub ya Sepela TV donc yeba ke na remplacer na ona Alexa Kawana donc vraiment restez connectés sur Clébois Original 5 minutes avec César Ngadi revient tout de suite. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
merci na ba partenaire na biso donc ba pesi biso ka confiance ba renouveler automatiquement en 2022 donc to sengi na bino pe boza na bango na confiance donc président de la République de Tobando loba lelo ezali kaka donc bandeli ya mbula donc masolo ya sika donc il est temps de passer à l'action donc bato ba sala rien que vous ou la bango ba to mususu baza en attente bazé belé bato IDPS bazé belé to bando tanga ba kombote bato pe ba parti mususu bazali belé ba compétent oyo ke bakosala pe masolo donc sikoyo moko lobaki donc mutu okotia na place oyo mutu oyo azali yo moko yebi ndenge lobaki kuta na bakote ya ba juge kuna donc yo moko zomona ke ba makambo susu ezosala mystique mutu abendi likonda fa kwa ayibi likonda bakangi ye mbongo ngo ezongaka te makambo ezokata na bandenge moko mystique. Corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées. Mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais qu'elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption. Mais rien à faire, la corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades, des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu des... Vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, mais c'est une... Mais comment vous, incroyable, mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours. Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas. Donc il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc 2022, président de la République, eza susu donc mama solo te que non eza l'air repasser action parce que année ezoya 2023 ezali yo mutu ko tchali baya ezali mutu musuté donc soki mutu asali bêtise donc ezoya na mutu na yo donc ko tchaku tout susu mutu moko te que peut-être soki ndenge nini non donc mutu oyo ya solo oyo musala otiye
donc bateau tout récupérer que ezali na ndenga masolo parce que bon vous savez qui ba campagne boye banaki donc c'est normal parce que c'est aussi masolo on doit peka bateau na opé oyo peka ya yo mais siko bateau mususu bazoni ngosi miso yombo bazoni ngosi miso touche donc siko yo il faut prendre les taureaux par les cornes donc vraiment bateau bazo sala donc ba mystique donc peuple yo mo yebi que olinga peuple na olinga peuple a souffrir déjà donc le peuple d'abord le peuple a souffert makambo loni il faut bota bambuma na yango ebima batu basepela parce que congolais déjà au monde na suka sanda ndenge balie bampio ndenge balie basaki basombiango donc il faut la continuité courir comme pepele maye comme pepele donc congolais faut se retrouver parce que yo boule na yo zali wana mutaza na boule qui fa quoi akoko za la pembe na ote donc président de la république to sengi na yo nettoyage ça la nettoyage ya batu oyo bazo sala eloko moko te yo moko déjà otimbeli bongo yebi to yebi ke yo masolo no ke na ngo malé so tata obetaka beko donc erataka te to yebi ke o seplisa bana mboka oko seplisa bana mboka na ngo ndimaki penzake o mabunda mutu kwa mabunda osote nano andima ineti tamboma ba osote nano andima ki donc Fati Beton a ozo penza donc gouvernement ya union sacrée beta magnet na film batu bandima kité batu bandima kité donc eko salama tozana confiance na mais bato yo bazana pembeni wana bazo tia ba contre-temps ba koki kozala wana te wana donc ezalaki première émission na biso oyo ya 2022 tozali donc vraiment nzambe to sengio merci nengo bombi biso vraiment to yebi ke okobomba biso il faut to assister na mboka na biso ndenge ko changer donc vraiment merci na nzambe na biso to yebi ndenge to remercier te parce que boye barake a todo ça ba projet nzambe so ngo benda ya benda do yango il faut vraiment oui bah kenzamba za obanga ba makamususu et puis ba ke mutu mususu azoelo ba contre-temps donc akoyo beliso malade il faut tia epembeni donc vraiment lelo to saki na sujet mususu te sujet ka yango na président de la république to sengi na yo nettoyage ya bateau bazo sala le côté ba fa quoi bateau bazo na ba contre-temps parce que ba aussi miso yombo parce que bazo ngosi miso touche de ba na 2023 donc yo mutu okopesa donc bilan na yo na peuple congolais soki esimbité bango ba koseka yo soki esimbi donc yo mutu va faire donc pour simba yo ça tout est aux magicien te pour ça tout est il faut entourer na batu ya bien donc yango na ka message to pesa que to ebi que vraiment yo peuple soki lobby oyo kaka donc peuple ko linga souffrir donc to comme na suka ya émission na biso le londres na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc so to comme na suka na 2022 to ko changer ma solo base te donc to banda toujours na honorable Jean Moutala merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na kati Espagne po na kopesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu na minute azana kisasa donc akene kisasa aozongela biso na basanta malamu Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne donc vraiment tous allez ko remercier na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngali toujours na kati Londres tozong na kati Londres pour notre commando Chaco merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngali toye awa na kati à Paris pour na kopesa Alain Delo na kati à Paris merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngali tous allez ko remercier Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba au moni santé surtout lundi ba conseil il y a Jean-Paul Jamba donc une émission na émission na parlons santé pour ça madame parce que ceux qui Dokotolo azo aider tout et vraiment que madame kozala te donc une fois de plus Jean-Paul Jamba na madame Nabiso donc madame Kaoudi Jean-Paul donc madame Kaoudi merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes bino balo au sala pour na 5 minutes avec César Ngadi donc to koti sikoyo na kati ya Suède pour na repesa Igwe chef béton merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozonga na Paris pour na kopesa mbote na Malvé Bertin Prod donc merci nanyo surtout sala le bagi ole kameto moniote ole kite mais vraiment yeba que vraiment ozali na kati ya motema na biso donc tokopesa mbote na Saint-Denis na grand bijoutier na Marco Shindano les grands bijoutiers na kati ya Paris donc so bozana mama so na bino ya bijouterie donc boye bagake Marco Shindano azali wana po na bino
tokosukisa na kati ya Saint-Denis pour na opesa donc Fali Lukisa na tokosukisa na Mathéus Lusomba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève notre première émission 5 minutes de 2021. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Edino Image et Panza Sangoya Congo, les kings de la presse. Donc rendez-vous dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambutu Penadikos. On doit mettre sur le pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. C'est vrai, tu vas